eloko etikala kaka bazwa ba esprit na biso ya ba mukishi bateka ngo mais lokola mukishi bakoka oteka ete bakoka oteka nkwembe te bakoki ko falsifier kwembe te yango no moni biloko tu ba osala ba mema bino ba juriste bazo ta France ba nini tout ça. Moi je vous demandais beaucoup la question pourquoi à Komiwana ndeni na se retrouver na kati ya prison. Nous on n'a pas un problème avec Vital Kamerhe personnellement. Il y a des problèmes na ye ba acte à salaki nde éliminer place au Akeiwana. Écarter quelqu'un en 2023, ça c'est rêver debout pour la nini. Vital Kamerhe a même pas na 30 il y a kosala propagande na dégro IDPS à ça là. Donc c'est une comparaison moko boye. Ils ont ndenge na bino ba journaliste bongabo mais mabatu na basongi na babiloko. Kamerhe j'arrive Kamerhe place azali wana ayebi yango bien kako se comparer na Fatite. Il le sait na conviction intime na ye. Ayebi ke IDPS mutesali ke ba parti tout ebima. INC eza même pas na tibia ya IDPS. Botika kako comparer ba biloko mususu eza neti bozo blasphémer na kati ya histoire ya bato ba bundeli mboka bo. Mutu lokwa da Tshisekedi Kamerhe ou bien président parti mon côté atikala kozwa un papa na grandeur à politique lokwa Etienne Tshisekedi mingi Tshisekedi inspiré bango mais ba respecter enseignement de l'ordre de ngolo ba simbi touche banani ba biso culture ba kobeta bato ba machette biso to ba makamba ba machette te banani ba biso culture akolier saka bato ba poison côté la bato na ba. Ce sont ces genres des investigations des fobosa la kabo dénoncer kango avec énergie pour tout la qui que nous les bantous ba juifs bantous tout tikala uzana culture côté la bato ba poison te tout tikala uzana ba machette to beta bato ba machette te eza mabe moko ba lona ki na kati na biso e fachi na gouvernement na ena biso ba conseiller na tozo bunda na poto résilier na biloko wana esila. Mais et comme il croit que Bakuluna Fatim Mutaka na Bakuluna, Fatim Mutaki na guerre à Est, Fatim Mutazaki koyiba iranium, Fatim Mutazaki Panzani à Pia Katanga, Fatim Nion c'est comme Namta Fatim. Non, ça ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants qui font la politique de l'impolitesse d'une causalité où il faut aider Bango ba avancer. Azada bon mutumo faut ba kangaye parce que ba meki coup d'été simbité. Le président Fachi Aza dictateur pour nani. Pour l'inga susciter ba crime na bango nyonso basala bakamu ina sample. Pour l'inga susciter ba crime économique bango basala ba continuer na bras de fer wana. Tokotala banani ba perdre. A continuer. Ngana osenga ya continuer. A ça la même président a déplacé, il y a ça la coup d'état na yazo. Parce que toyebi souci na bango ba ozo kate langage na bango bino nde bo sala rétrospective ba image na ba émission ba sala kate avant bo se rappeler bien Kabila na Éthiopie so na Somalia lobakani je reviens bientôt bo landa nani Martin Fayulu alobani c'est président Fachi lokola aibi pouvoir na ngai a roleka 6 mois te bo landa bien ba langage na bango bazako ba ke a robeta 6 mois te. Escroc moko pasteur pas bimi ou non il faut pour nakutana président pour na ebisaye na vision mo d'ici là kokufa akokufa. Voilà, ça veut dire c'est comme ça ba manipulateur de conscience bazo ko continuer. Mais moi je vous dis le président Fachi azali lié na esprit ya bokoko na eba oyo ba salaki premier miracle mkola prêtaka serment na palais de la nation. Bato tout le monde bazwa mbouye bino babemba bakatumbi tout ça ce ne sont pas des Congolais, ce sont des gens qui ont appris notre langue pour détourner notre bonheur. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes si nombreux partout dans le monde pour suivre cette émission. Je dis un grand merci à nos téléspectateurs de chez Bissou Télévision. Abonnez-vous massivement, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo massivement. Boza ebele bo tala biso na mbandaka na bawele owele sankuru boza ebele bo tala biso na olomami na katanga na kasai
na territoire à Moba. Boza ebele bota biso awa na 316 awa. Merci beaucoup de bandeko bana bomba matadi yemba mwanda bo benga pona kotindaka ba question na bino. En tout cas, merci infiniment na confiance au bandeko ba pesi biso. Merci beaucoup na sponsor officiel à l'émission Oyo. Mama Zozo Mafakala, moi c'est papa Noé Mafakala depuis Canada. Je dis un grand merci na bandeko nyos bazuli bakwa akota la biso. Jonathan Nongini à la pousse de vie, Jancy Kimbeni à la pousse de vie et notre frère à la pousse de vie aussi à Fabien Pouy à la réalisation. Un grand merci à vous parce que vous avez belé beau l'andabiso. Les lots, émission est vraiment trop politique. Négocique, mbote. Na pesi mbote na ba nyonso bazuli bakoya olanda biso, na pesi mbote na batutu balingaka chez biso télévision, chaîne oyo ekokai na bino. Na pesi mbote na sponsor na biso Mama Zozo, na pesi mbote belé. Bandeko balandi lelo yo toyambela bino mutu moko spécial oyo tobeta masolo ya mboka parce que bobengaki mwa mingi bolobe sengeli boyeba nini ekoleka na mboka. Est-ce que mboka ekotambola malamu? Yango toye to yamba moko ya moto azali pembeni ya chef de l'État ameka pe ko pesa éclaircissement par rapport ya mayi koleka na mboka. Na banzi mwana mboka Clarisse Wechi nde akobana na mutuna ko bana émission. Voilà, mbote na bato no surtout bakolanda biso police de star toza na PV na biso awa motuna ezali ya biso tokosambisa lelo les conseillers na mituna na biso na pesi papa mbote Mbote ma très chère sœur. Boni papa. Malamu maman. Nazoka mokande bozolo ba na police. Vraiment c'est une philosophie première fois na okango na sphère à journaliste et à médias. Oui. Mais je crois que nous avons la paix à la hauteur pour vraiment les policiers. Baza pe batumo ko faut ba kocha ordre na kati na bango parce que baza ko respecter état de droit pour na ko ba ko pesa peuple congolais sans na oyo esengeli en tant que ba policier pour na ko gérer vie sociétale à peuple. Donc ce qui bino pe bozali ba policier à médias. Donc je pense qu'il faut apporter du nouveau pour tous aller inspirer to bandeni to kumba mboka pose parce que mboka eza biso nyos. OK, merci beaucoup. Motuna na biso ali boso na kati ya PV na biso ezali. Tout le monde qui marche il y a FCC et les Kanaki le 23 jeudi. Mais l'olenge oyo FCC ko lo baki bazali baza majorité parlementaire la parti politique sous baza pe majoritaire na population. République eza attitude oyo ba pesa bino ya république ya mensonge tozo vivre na escroquerie oyo histoire à Congo etigala ko vivre te oyo zo salima na mboka na biso. Mais dans tout ça nga na kokota na jeune bangote ezali question ya état de droit des autres déranger bango bazo luka ba pesa impression na opinion na ba o bazo comprendre signe du temps ndenge zo kendete que bazali populaire dozo sentir que c'est la démagogie oyo ezali à ciel ouvert. Donc moi je pense que botika botal avec le temps qu'est-ce qui va se passer. On est en question moko zo koko tsanga na théâtre ya wenge musique à maison mère na nini. OK, ce n'est pas cette réalité là. Ce qui dérange les états de droit tozoko kende poto cha ordre, il y a des organisations oyo ba vendeurs d'illusions ba tchaki na mboka na biso banda même ba dictature euti ko bunda mais pas président na biso Etienne Tshisekedi paix à son âme lelo bangi ba koma ba donneur de leçons et pourtant bango nde batika kibiso na situation tozale nango. Mais le col a senti que ordre moko comme kokota sur le plan spirituel et sur le plan physique yango les autres dérangé bango baza obligé bato bazalaki même kozwa tata kotambola na nzela te bayebi mutoki ya ba vendeur ambulant te bayebi o ba taximen ba mona capacité bayebi o ba receveur ba mona capacité ba mama ya bipula ba mona capacité. Mais lelo bomoni batloko ba kalève batloko la ba Tchakou national ba kititi Lambert Mende ba kititi na nzela. Donc ça veut dire il y a un ça ne va pas. Donc ba sentir que baza asphyxié pour maram tozai koloba ordre prédéfini ya démocratie biso toujours le to instauré ba mona ko on est aventure ba traita qui le chef de l'état de tout pour ba azam tout moko alobaka na été oh non abazo diriger oh aza ceci cela mais ba ko comprendre que auteur ou amemi politique ya Congo
comprendre que yende azalaki muto efalaki acha ordre wana yango so moni tous ces classiques wana babimiti na nzela ba marché donc il y a un ça ne va pas bino bobeta nde maboko parce que état de droit ezali souci oyo le fait Etienne Tshisekedi alukaki vi na ye mobimba pe peuple a comprendre bino boyokaki babandi kopesa bacaméra na bato baza otambola ozomona ke mingi baavouaki ke bapesaki bango mbongo. C'est comme ça ezali diversion oyo nga nabengaka diversion moko cinématographique. Mais les gens qui ont marché il faut koyebaka koyeba kotalaka ndenge makambo yango ezokende parce que mensonge et atteindre degré moko boye oyo ke non quelle communauté internationale ils le savent que l'UDPS c'est le seul parti où ils allaient juste et correct. Communauté internationale va prendre biso bato to na maîtrise biso eza kutulika non ils le savent ba communauté internationale bazo appuyer président de la République pour bango to bakende ces pays. Ça c'est pour cela monde batona babimi na nzela la communauté internationale peuple oyo wana babimi na nzela pona kanyaka oyo balelo yo bako kufungwa mate bako yeba lobi na bango te ba ebito ba élection eleki to mona ki peuple oyo ba pesa bango polo ba pesa mosa ka loso mona ni ba voter sans kuyeba mais même peuple wana oyo ba temangi na nzela pona kolobeke esengeli mwana mboka Joseph Kabila alongwa ne bonga papa Félix Tshisekedi azonga mais même peuple wana to moni bango na nzela pona mbongo il faut faire attention il faut ba ko différencier population foule na peuple. Voilà. Il faut faire attention pour ba ko différencier yango. Population ezali ba o mona ki lobby ba bimisi bango ba na ba émotion na bango na ba sentiment na bango suite a banzala ba mbongo ba pesa ki bango. Mais le peuple ezali oyo ke lelo soko sengi bango lobi boya na stade des martyrs boya pona likambu tel que danger ezali pona mboka stade des martyrs na ko tonda sambo pesa bango un franc sambo pesa bango quelque chose. C'est vous les journalistes, il faut que la enquête soit juste et réelle. Vous savez très bien tout ce que Batouana Basalaki, Oyo, Bazaki na pouvoir ou Bazaki avant Bisso. Bisso toya te pona to luka, to victimiser Bango, Bango mo ba yebi ba acte na Bango en tant que ba irresponsable, ou ba joua ki na makamda Bango. La communauté internationale est d'accord avec procédure na biso oyo tozo lukato instaurer état de droit pour les mensonges et commis na degré moko ya nauséabond. Donc on n'a plus rien à expliquer. Moutounion soit dit ba acte sala qui c'est pour cela je l'ai toujours dit. Mabe ezalaka na muto abandaka. Soko sali un mauvais départ finalité nango ezalaka ka mais catastrophique. Yango no moni Bango Bazaki na pouvoir, Baeba quitter qu'importance à peuple les animes, Baeba quitter c'est quoi gérer une nation, c'est quoi gérer la cité. Ils étaient là comme des gourous. Moi, groupuscule là-bas, tout mon pouvoir, mon oligarchique, Bazana pour martyriser tout un 80 millions de peuples. Mais l'erreur était quoi? La population, 80 millions de la population, reflète à bas souci, na bas souffrance, na bango, et ça là qui auprès à UDPS. Bisoye Otokoti, malgré tout ce qu'on a dit, on nous a traité de tout. Mais Bango mon place, baza conscient. Bango baza conscient, Bango baza conscient que ceux qui le loba comme bimati na banzela batambola, ils ont compris que l'état de droit au bunda qui est équipé pour na Bango. Mais ko bima na Bango nzela, ezali te que pour l'état de droit biso to bunda ko bunda na Bango nzela. Et il y a encore une grosse escroquerie, bazo lukaba teka na opinion nationale et internationale, que nous sommes aussi populaires, boyo kabiso, bo accepter dialogue, le pays va très mal, bo accepter tout ça, le dialogue, bon poto fanda, bazongo aux affaires. Mais tomoni na tulandi malamu mingi mayo choloba, mais kasi peuple wana ba koloba prise de côte na mboka dollar imati comme na 20 nzale leki. Est-ce que quelque part tout le monde que mokonza mboka ako kenina moi ko échouer na mission na ye? Non. Parce que peuple ba ko lela nzala. Ce que moni ke ba comme na niveau ondima, moi 5000 francs congolais ba tambola ni ba ke mboka ezali na passe. Ezamba la liboso te. Ba kisela motuna excellence na bakisa suka na motuna ndeko. 2018 dollars 16500, 1650, 2020 4 ans pamba dollar est commis à 21 22. Vous avez policier, mais vous êtes d'accord avec moi que crise est ali mondiale. Oui. Voilà, donc cela veut dire que c'est pas un problème que Baroki ko suscité comme ça on dit que le président
n'arrive pas à contrôler l'économie. Non, c'est faux. Ce qui est clair, la politique, il y a instauration d'un état de droit, c'est ce qui va régulariser tout. Sauf que crise mondiale est eu apaisement, et je vous dis, vous allez voir comment est-ce que tu peux gérer le système autour, parce que nous savons très bien que le pouvoir précédent avait bradé l'économie du pays, na maboko ba libanais na ba indien. Et c'est là que mon encore prouvé bino ngote, vous le savez très bien. Mboka économie, il faut ezala na maboko ya ba congolais, ba o bazana ba souci ba ndeko na bango, et c'est comme ça nous pouvons jouer un rôle pour biso no soto se retrouver. Ça c'est un faux débat. Le problème na bandeko na biso ezali nini? Bazo luka ba pérenniser mensonge, parce que mensonge ba créer qui et si ezui échec bazo luka ba façon nini ba ko luka ba convaincre bino peuple ba bima ki wana ezali 15% ezali kutu full na kokoloba full mo ba bima ki po ba contrôler bango à travers l'argent, mais na kati ya full wana boka ki ba déclaration moko na moko mingi majorité bazaki pour makambo bango bazota po bayeba ki pourquoi bazotambola te ba misu bazo ba bio to tambola pona makambo ya nani le petit akokana na malumalu o ba rosa bazo ba otambola pona ye mais soko yo ki Lambert Mende ya le bio te to tambola po guerre eleki na est o dollar et mati et biso nem tout bande guerre wana est nani mutateki ba peuple congolais nam tasali fausse commune kasi bango tuna kabila j'arrive te ngai place makanisi na bino ezali na fandi déjà na kati po naza muto na fonctionnaka na nkwembe wa kabilengo donc na yebi o eza na kati ya mituna bino mituna tu botuna na ko devancer bino na ko bâtir la bino même tomonaki mokonzi ya mboka toloba na nomination tosala mambala nsima tomonaki mpona mokonzi ya mboka anome esengeli ka faire déplacer premier ministre mpona nsima azwa ndingisa ya konome est ce que eza malamu mingi konome na absence ya mutu azwa assumer intérimaire donc tolobaki mokonzi ya mboka ifallait déplacer premier ministre explique na bana mboka bakola na biso. Non mais ali na cadre stratégique politique eza dynamique eza en cadre stratégie parce que le président Boyebiango c'est un fin diplomate depuis bandaki na IDPS. Très bien. Différence na bango eza kaka ke bazo comprendre te que président de la République a vu kaka pratique na ye wana ya diplomatie wana amemi yango sko alati en accord en tant que président de la République. Yango no moni bazo ko atteindre vitesse na croisière ya zo salate ya politique. Le président c'est lui qui décide à kotinda et même na Chine il dit que no fanda 2 mois à kokendo fanda po c'est lui qui est le patron du Congo mutazo gérer. Des ali problème oyo président azo tchaba pratique politique moko rien que pour l'intérêt du peuple. Président cour constitutionnel avec na Belgique. Le président cour constitutionnel boyebi place à outil boyebi ba mabe sala qui depuis 2011 na makambo ba élection il s'est rendu compte na bonne politique au président Zali ko sala lobité. Il est temps na ajo na komi nango na okiko trahir te tikana se repentir yango na bimisa ki ba vérité c'est à vous d'ailleurs d'applaudir pour comprendre que la politique il y a le peuple d'abord et comme ko lata même ba ennemi non yé muto asenga ki président lobby faut protéger et président Talia lobité azana raison lokola asali apesi bénéfice à confiance na politique à le peuple d'abord tikana tendre le beaucoup parce que le président est toujours prêt ya ko tendre le beaucoup na mutunyo so azo kondima akotra na ordre ya organisation pour na Congo et soit ampleur au biso tozo ko luka donc c'est tout à fait normal à protéger. Son excellence on voit ça il a lecture qui est par rapport il y a ba marche au sala il y a le 9 il y a le 13 le 23 et le 24 au pays bazo réclamer makambu ya libération ya Cameroun ba marche union sur 4 étant que conseiller lecture ni noko sana kati babima eza démocratie bao balingi babima pona Cameroun babima bao balingi batambola pona nyonso basala o nyonso bango ba okiko sala me bayebaka ke cela n'exclut pas notre détermination pour l'état des droits pour en finir avec les antivaleurs. Tous ceux qui sont en train de faire ezali kolela ya asphyxie ya état des droits pour bazako mona on est aventure et bazako yiba ba mbongo bazala ba crime économique bazosala ba fausse commune bakanisa kike tozo kotala bango boyo. Or la politique de la RDC ezali liée na ba esprit nango. Qui dit ba esprit ça veut dire ba mukishi oyo ba accepter qu'on se sacrifier pour Congo et Bonga.
oyo bazali en contact avec l'esprit mystique on a répété tout le temps en Kwembe Wakabilengu o azali centre ya mystique ya Congo na biso oyo azo ko inspirer biso poto e bandeni litoki ko stopper ba ennemi de la nation oyo azo ko réactiver âme na biso qui ne trahit pas oyo président Facha azo ko se comporter ndengwana oyo nyonso azo comprendre te que il y a eu l'accord de Bondo oyo kwea lelo bat accord de Bondo le quoi ba dit que Tshisekedi a ça accord de Bondo allez ba yekoli ba dialecte na biso po ba bima ba congolais ba tromper opinion. C'est pour cela moi je vous demanderai ba journaliste toujours que en 2023 cause à la guerre moko ya nationalité mingi ba komi koloba minoko mboka bana ba congolais te vous serez surpris d'ici quelques jours na koye bisabino na batwango boy bandeni bazo ko fonctionner na ba procédure na bango ba marche ekoya c'est tout à fait normal marche ekoki kozala crédible lokola marche à bamukishi o ezali IDP sasala kate pour l'intérêt parce que nous sommes là comme le miroir et la souffrance à peuple congolais. Moi je demanderai en tant que journaliste bozo ko investiguer sur information na titre boza nango ba police ya média. Moi je vous demanderai bokenda rapé ko luka bato wana boyisa bango ke bino boyiba ki boy mais pourquoi lelo tozo komona bokomi agité. Un gagnant, un responsable ne s'agite pas. Bon, mon président Azalakana est très serein, très calme. Ça, la diplomatie avec subtilité. Biso tout aux ans, biso calme. Même moi, personnellement, je suis une personne très calme. Pour naïbi que ma solo congolais biso na ba congolais tout ça la ma pambamboka na biso ba congolais. Point barre. Excellence. Motone ezonge panangawa na moni ozoke na biso makambe belé bande ko ba olinga ba so précision oyo o beta masola état de droit batinde ko nyonso ba komi na ona balabala état de droit yango yo mutu soka asali mabe bakangi état de droit. Est-ce que état de droit il faut kakaeza la na justice état de droit na social moto alia malamu yate président promettait ki batu ke bien qu'il a commis président de la république quand kokolo soki kanchacha e ko mata est si le auto mona ngote bande ko ba okufa to sali bila bande ko ba kufi depuis président de la république a commis na kitwa bokonzi papa Tshisekedi eloko nini oyo olo bana bato tango bolo bande tike bande ko avec Vital Kamerhe ba o senga visa avocat français ya Vital Kamerhe ba na France ba o senga visa ba o défendre Kamerhe président de la république boy bazwa visa bo s'attendre exactement que batu ba ko protéger ko défendre les caméras mieux bangwana ba ya yango bo boya bo pona bo écarter na 2023 nani atinda ki ya ibambongo mboka wana eza ba faux débat ezali ayebi moi je suis parmi ba conseillers au na dernière réunion nazaki très corrosif avec ex-directeur à cabinet na biso je lui ai dit des choses en face place à Zana na prison Zokanisanga. Biloko bino bozolo ça veut dire vous ne maîtrisez rien du tout. Non. J'arrive. Vas-y. J'arrive. Vas-y, excellent. Bato yozolo baba kufi. N'importe Mobutu, n'importe Kabila, n'importe Siko, nanya bomi bato ebele bien nanya kufi si bato ebele. Ezali ba dégâts na bango batikaki nde ezoko se pérenniser parce que etika na ba foyer de tension au bazo salama comme nanko pour ba ternir image à pouvoir à chef de l'État. Moi je vous dis problème niveau Komaki le pays était vendu et loko tika le kaka bazoa ba esprit na biso ba mukishi ba tekango mais lokola mukishi ba kokoteka ete ba kokoteka nkwembete ba koki ko falsifier kwembete yango no moni biloko tu ba osala ba mema bino oh ba juriste bazo uta France ba nini tout ça. Moi je vous demanderai beaucoup la question pourquoi a commis wana ndeni na se retrouver na kati ya prison wana. C'est pas parce qu'on est écarté na course à 2023. On appelle non tout na bino simplement yo cause à la directeur à cabinet mutu. Vous avez directeur cabinet président de la République. Ndeni yo cause à directeur cabinet président et otinda moi sina lobake 2023 on appelle comme président. Mais c'est pas accord pour ça na Kenya. Il y a pas eu des accords, ezali question il y a ego na escroquerie, il y a politique à ma BO batu basala kana mokili. Nous on n'a pas un problème avec Vital Kamerhe personnellement. Il y a des problèmes na ye ba acte à salaki nde ennemi place au accueilli wana. Écarter quelqu'un en 2023, ça c'est rêver debout pour na nini Vital Kamerhe a même pas na 30 il y a kosala propagande na dégros IDP ça là. Donc c'est une comparaison moko boye
eza na ndenge na bino bajournaliste bolinga bomema bato na basongisongi na babiloko Kamere, j'arrive. Kamere place azali wana ayebi yango bien kako se comparer na Fachi te. Il le sait na conviction intime na ye. Ayebi ke IDPS mutesali ke ba parti tout ebima. INC eza même pas na tibia ya IDPS. Botika kako compara ba biloko mususu eza neti bozo blasphémer na kati ya histoire ya bato ba bundeli mboka oyo. Mutu lokwa da Tshisekedi Kamere ou bien président parti mon côté atikala kozwa un papa na grandeur à politique le quoi Etienne Tshisekedi mingi Tshisekedi inspiré bango mais ba respecter enseignement de l'ordre te ngono mundi basimbi touche. Nous on n'a pas un problème avec les individus. Tshisekedi azaika na besoin loko moko c'était le changement. Ça veut dire place bazo boma batu ba boma lisu batu te. Place ba yibaka batu ba yibaka lisusu te. Place ba finga ka ba finga batu lisusu te. Mais toi moto ya kulune mati. Oui. Oui, mais c'est le problème est où tu wapi. C'est le départ kulune bandi wapi. Mutakoti kuluna nani. Banani balaki. Non, banani oui. Mais continuité na biso toza ba magicien te poto longola ba kuluna mbala moko. Ça veut dire il faut to luka ba stratégie poto procéder to kanga hémorragie wana ya ba kuluna. Banani ba biso culture ba kobeta batu ba machette. Biso to ba makambo ba machette te. Banani ba biso culture ko liesa ka batu ba poison. Côté la batu na ba. Ce sont ces genres des investigations des fobosa la ka bo dénoncer kango avec énergie pour to la kisake nous les bantous ba juifs bantous tout tikala uzana culture entière la batu ba poison te tout tikala uzana ba machette to beta batu ba machette te eza mabe moko ba lona ki na kati na biso e Fachi na gouvernement na ena biso ba conseiller na tozo bunda na poto résilier na biloko wana esila mais et comme il croit que bakuluna Fachi mutaka na bakuluna Fachi mutaki na guerre à est Fachi mutazaki ko yiba ba uranium Fachi mutaza a panza nini à Pia Katanga, Fati donc c'est comme Namta Fati. Non, ça, ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants qui font la politique de l'impolitesse, d'une causalité où aider Bango va avancer. Nous, on reste dans la vérité. Tous allez sereins, nous savons ce que nous voulons. Et je vous promets que Batouana Nyonso Baranda, qui peuple congolais, vit difficile. Vous allez déférer devant la justice. Maintenant, quelles sont des stratégies pour que Batouana Nyonso ça la diminuer pour le moment? Parce que ça fait déjà 2 ans au pouvoir. Libérer d'abord les esprits. Parce que oui, non, les esprits moko ba instauré na kati na bino ba média, ba kuluna, ba politicien, ça veut dire esprit ya kotalaka toujours ba problème selon ego. Vous comprenez, bozo ta l'intérêt à batunyo sotuté. C'est pour cela chance na biso ezali nini. Bino en tant que journaliste micro na bino il faut ezala micro ba patriote. Beaucoup comparé ndenge bino bozo sala ndenge ba français bazo salte baza ba vieille démocratie ba si ba l'équipe ba dégra makambo ebele. Mais bino siko bongi bo s'adapter ndenge ba français zo salema. Mais que réalité ya pouvoir ya Fachi bino ba Congolais en tant que bana o bakundi mutolu na bango, il faut vous soutenir politique à président de la République. Ezali ko imposer bino te za dictature te mais ezali sans et selon ba réalité ndenge culture na biso ezo senga poto libérer mboka. Biso to France te to za Belgique te. Ndeko chic motuna et pas conseiller. Motuna tozo ngomwa muke na mayocho lo ba pona mambo ya premier ministre. Tomoni mwana mboka Shadari ndenge ekolbama na batuke. Alobi mokolope mokonza mboka ko bima libana ya mboka ba ko remplacer pe na président ya Sénat. Ndenge asalaki selon l'article 75. Na évité yo koloba nini wana monde quelque part na article 75 ekoloba que non ba ko remplacer chef de l'état au cas où il y a décès to likamo moko so empêchement to déplacement ba koloba ke ba ko sala ngo bongo na mokonza ya mboka. Donc ça veut dire on comprend mais quand vraiment ko kota na kati esprit ya lilobana ozomona ke aza d'abord mutu mo faut ba kangaye parce que ba meki coup d'état simbité lelo ba komo ganga ke le président Fachi aza dictateur pour nani pour linga susciter ba crime na bango nyonso basala bakamwina sample pour linga susciter ba crime économique bango basala ba continuer na bras de fer wana to tala banani ba ko perdre à continuer ngana osenga ya continuer à ça la même président a déplacé il y a ça la coup d'état na oyazo parce que toyebi souci na bango bazo ozo kate langage na bango bino nde bo sala rétrospective ba
image na émission basala kate avant. Bon se rappeler bien Kabila na Éthiopie so na Somalia lobaka nini. Je reviens bientôt. Bolanda nani Martin Fayulu aloba nini. C'est président Fati lokola aibi pouvoir na ngai aroleka 6 mois te. Bolanda bien ba langage na bondi bazako ba ke akobeta 6 mois te. Escroc moko pasteur pas bimi ou non il faut pour nakutana président pour na ebisaye na vision mo d'ici là kokufa akokufa. Voilà, ça veut dire c'est comme ça ba manipulateur de conscience bazo ko continuer. Mais moi je vous dis le président Fati azali lié na esprit ya bokoko na eba oyo basalaki premier miracle mukola pretaka serment na palais de la nation. Mais atika kimboka na maboko Obi atika kimboka na maboko nzamba komi suliye na bespa mukolo mokili nani mukolo mokili nani nzambeti nani mutakela ba esprit nzambeti nani mutakela nkwembe nzambeti nani mukulakela ba mukishi nzambeti. Pourquoi ce bon kende ko bala ba efsa bino kende ko sala mariage coutumier le ki maya religieux. Ça veut dire coutume de bonzambe a solo. C'est tout. Tokei moi muke na maye ko mapo to yoki mokonza mboka esengaki premier ministre mona ye a rejeté audience wana aboyi ko yamba ye ezali pona nini peuple ba yeba. Wana ezali na kati ya politique discrétionnelle à chef de l'État, je ne peux pas m'interférer dans ça, na yebite pourquoi salaki loko wana, mais ce qui est vrai nyonso au président Salaka, moi je le soutiens parce que Nabika Salango pour notre intérêt. Voilà. Mais tout ce que nous avons fait, la population, nous avons que nous avons sur le dollar, nous avons attaqué, nous avons kiboyé, nous avons fait non, nous avons une crise. Malheureusement, nous avons un peuple pour mais un peu pour adoucir le est-ce que le chef de l'État a yébi mais peuple bako le batopé ayoka kapé ko la peuple nandenge population azolo barage kabila zonga et totomi ona noté ozalaki ozali po kozala population wana bazimbongo ti batsana il y a le full population té c'est ça moi full moko donc ça veut dire tous en la culture toujours la république à mensonge la république à complexé. Moi je pense que le chef de l'État Ayebi, c'est l'homme le plus mieux informé, Ayebi tout ce qui se passe. Même Ngaï, en tant que conseiller, je suis très bien informé. Nazarana, Nazaka connecté 24 heures sur 24, Nalanda Maramtou, Nengezoleka. Mais ce qui compte, quand vous parlez de ce peuple, Bolo Bakate, Keo, Bolo Kibazolo Bake Kabila Zonga, bien non. Peuple, la majorité, ce Bongibo, à la même échelle, il y a qu'on s'intéresser dans Marambeta, l'état des droits. Botalaka pour ça Cameroun ndenge balanda qui ont des foot coupe du monde. Ça veut dire peuple ayebi lo nini président Fatia Zosala pe bazo landela ndenge nini azoko kende. Eza ba o sala makelele te bazamba o groupuscule moko minuscule o bazana droit à s'exprimer mais sous pe bazana bazo manipuler bango mais le peuple o ayebi Fati azotala pona nini bazo pese confiance pona nini mukolo oyo rosara salaki ko sala neta bimisa mutu likolo mai bomonaki peuple ebimaki. C'est ça le peuple ngana senga bino bo s'imprégner nango eza fulte ezali population bazali na korekoin moko boye bafandi bazo réfléchir non ezali le peuple congolais ndakende ko s'exprimer et ceux qui a solo penda bozana souci bo faire avancer que Congo kende liboso boye bakango ke ba satellite oza likolo ba satellite ezo ko contrôler un monde na ndenga libanda bango ba kontaka batunde ba bimaka ba kosuka muta obimisa peuple lokwa IDP sazate. Mais kasi to mona ki l'autre fois on a marché autour les cas il y a FCC to mona ki ndenge ba force du progrès oyo parce que échange ya mabanga na ba policier jeté là na participer na échange ya mabanga na minduki ba gaz to mona ki pe ba koti na nzela ya place mama ya mokonza mboka mama Kazali ko betaka ba gaz et tout ça to mona quelque part oyo azali mokonzi première ministre de l'intérieur oyo ako dépendre kasonga ko dépendre mais to mona ko la mon général kasonga ako tinda mibeko ko lekana moto oyo azali kasonga ko s'expliquer azampe na bambeba na ye. Il faut mise en place ça à la police. Moi je pense que c'est question de temps. Vous allez voir, Batebele Bandimete qui est mise en place et ça les mana armée. Vous comprenez? Batebele va comprendre Bandimete qui est mise en place et ça les mana armée. Mais moi je vous promets que Kasongo peut faut s'expliquer parce que na yebi ngana zumoni na oazo sala sikote
moi-même j'étais témoin Tozalaki na opposition ba mbeba okasonga salaki na misu na nga na sala pour échange moko na ye awa na Monisco na Kingabwa naza na ba image wana pe un jour na kobimisele pa kokamwa naza nango tisiko na ordinateur na nga tozali na opposition. Donc cela veut dire la police au bazali républicaine bazo comprendre neni président zoko évoluer mais na kati na bango eza nanu na bambuma mabe o bazo luka kaka ba dernière image ba créer moi amorphisme na appareil policière dans un appareil policier pour batu bazala toujours na doute baloba qui est présent Fati azoko sala eloko mon côté tika to profiter si ma désordre on a poto pesa ba directif et pas la communauté internationale pour imposer biso dialogue mais hors communauté internationale ils a déjà un problème et suite pe ya ndenge Congo ezoko évoluer na ndenga mabe donc baza obligé batia ordre pour mettre de l'ordre il faut baluka muto aza responsable aza na base moko solide yango monaki ba acceptaki ko accompagner chef de l'État sur le plan sécuritaire sur le plan politique ndenge nini bakosala ke Congo et se retrouver parce que to matato kita cycle s'est changé le monde est en train de bouger makambo ezoko changer ba africain ba komi ba fungoli misu ba yebe loko nini siko bakoki kosala po bangonde baza ba ayant droit na ba richesse oyo ezoko gérer monde entier. Donc président Fati na positionnement na ye na positionnement Fati il y a président Fati ezali positionnement moko eza pour l'intérêt de nous tous. Donc toza toujours na choix ya kosala ke to appuyer pour politique nazo sala eza politique moko ezali responsable yango ndezo komema biso place esengeli tozala. Son Excellence, conseiller chef de l'État en matière de culture et questions religieuses. Nomination Outo Salama, bandeko bazeli pe motuna na mingi. Nomination Outo Salama, côté magistrature, ba officier supérieur. Yo monité que c'est déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Place à John Numbi Boutier tango fort. Bandeko ba réclame babi mais oyo papa zo sala les anini. Toke na mandataire à CEP ya l'État. Tout mon akoto Lambert Menda Bimi. Tout mon akoto José Makila Bimi. Au mon até que on dirait président de travailler mingi pour FCC. Kimbango Lobaka ke bokokanga mindele na kimoyibi na bango bayaka nango na kati ya Bible. Place mutu asalaka crime na ye, de place il faut bokangela ye. Ba emplacement na ezali na kati ya politique discrétionnelle à chef de l'État. Moi, je vous dis, Botala, c'est pas encore fini, vous allez voir la suite. C'est pas la continuité du pouvoir. Kabila, Kabila, parce que c'est le même nom qui se répète. Continuité à pouvoir et à état d'esprit. Okay. Vous comprenez? Juge Nabiso a auto démissionné. Azaï Mouta Kabila. Mais il s'est rendu compte après. Il s'est rendu compte à qualité à comprendre que IDP Sazalaka a raison qu'il faut changer mes salaires. Il y a un moment à profiter à ça la acte wana ngana osenga bao batikali bo adopter logique à les peuples d'abord penser philosophique on a les peuples d'abord pour les intérêts na biso. Bato tout le monde bazo ambouye bino ba bemba Bakatumbi, tout ça, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des gens qui ont appris notre langue pour détourner notre bonheur. Mais pour soutenir la marche quand même pour la Nanyango. La Mouka et Marchaki. Bakola qui biso ba soutenir biso te bakola qui biso pour babi que ce boutique IDPC mon na terrain a effacer ka biso donc balingika ba pèse impression que ni bazana biso et Martin Fayulu n'a jamais aimé Fati. Ça, je vous le dis. Voilà. Monsieur Sili, Motuna ya suka. Cour d'appel Salama Kilobi ya Makambuya Vital Kamere. Étant que conseiller son excellence Tata Mokonzi na Makambo nyonso ya 100 jours étant que directeur à cabinet na ndenge ba kosa cour d'appel azokanisani. Aoloba pe logo te pona ndengone Kamere. Avolobanine. Justice et qu'ils amènent à la gérer. Namaloba président bien sous la main du chef de l'État. Il y a un mot que vous faites depuis que parce que Mobutu a un contrôle la justice. Joseph Kabila contrôle la justice. Fatia Lobi, justice est comme indépendante. C'est ça le péché où il y a ça. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est la justice qui gère. Monsieur Silio, conseiller, n'est-ce pas que le directeur à cabinet a signé et monsieur Silia, n'est-ce pas que le directeur à cabinet a signé une autorisation à chef de l'État?
directeur ya cabinet ya chef de l'état asignera kaka na autorisation ya chef de l'état. Mais comment bino bo kanga moto azo signer sans que bo interpeller moto oyo atindaka ye signer. Non. Tout na suka yango. Eza question confiance na moto batindi mission. Le directeur a signé pour le président. Mais a signé, mbongo bimi 100 millions. Si on dernier que se retrouver en Espagne, mbongo que se retrouver wapi. Mais il fallait que le président a tindi mbongo en Espagne, a tindi mbongo en Kendebo. Ça veut dire quelque part effet à chef de l'État et ceux qui n'ont en tant que signataire à Ebisa Bikendo Sala parce qu'ils ont confiance. Lorsque Zimbabwe se retrouvé dans la banque en Afrique du Sud et se retrouvé dans la Chine, Bamonio au Sombi, île en Espagne, tout ça. Mais pourquoi c'est le chef de l'État qui a Sombi île en Espagne, Natini Mbongo en Afrique du Sud, Natini Moussou qui est aux États-Unis, Nasombi Natini Lopangobo. Non, les voleurs, Azaïe Moko ciblé. C'est lui-même qui est le promoteur et l'arrestation. Le chef de l'État n'a rien à voir. Le chef de l'État avait confiance en lui que tout ça, la pour peuple se retrouver. Il a signé. Le chef de l'État peut se Congo continue bio. Il est Libanda, moi Libanais, moi Bimimba Moko, na petit moko soki Masaro, Babimimba mo ba comme ba calcul belé, tout que nous côté na banque ba Libanais et que ne ba bende. Mais fallait bien ça peut président que talambon on a to continue ngobo. To me bien pas ba Libanais, to me bien pas ba réseau ya ba banani bato ya ba terroriste nani Libanon na appartenaka. Pourquoi ben c'est président? Donc ça veut dire ba manipuler les bino na ba information. Donc mbongo wana président Simba Kiangote, président Tcheka Signati yenda ibaki yango. Merci beaucoup. Voilà, un mot par rapport à la population Balandio, un message. Vous avez la confiance, le Congo vous appartient, tozali na kati ya ordre ya kozongisa bonsomi na biso ndenge bakoko na biso balingaki. Vous avez très attentif na ba acte au président azoko sala ba ligne au président azali kotia po ba ligne hollandais et ko la kisabino ba Angers où ezali très colossaux par rapport ya ba événement ezoko salema na monde politique ya monde ndenge ba enjeu politique ya monde na kosenga na bino bondimela bokoko na bino parce que tozaka na Congo ezali o bakoko na biso batikela biso jamais bomona mbile bota na France jamais beaucoup to mona safwe bota na Russie et bota kaka parce que ordre wana mélanine eza biso nde nzamba tchabe na kati ya am na biso o etrahisaka te na kosenga bino bondimela bakoko na bino bondimela tradition na bino parce que yango nde ekolakisa bino vérité place okende bolongola ba complexe ya ba novelas ba complexe akotiaka basuki ndenge mama na biso atie suki bo azwi suki na ye oyo ezali énergie primaire ya mélanine oyo aza nango na nzoto abombi yango akamati bameshe atie likolo ça veut dire énergie ya vibration ya nzambi ekote na motu te azomi étouffe ye moko sans koyeba yango wana eloko wana na kosenga bino bolongola complexe wana bozala confiant bamukishi doms nyonso bayebi oyo tozokoluka mpona intérêt ya Congo bayebaka ke Nkwembe wa Kabilengu akoinspire biso mpo ye nde azali esprit azokodirige bateti nyonso oyo bazoluka bonheur ya peuple congolais. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. balinga bacontacte nga na yambaka bato nyonso plus 243 préfixe à RDC 81 665 04 66. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission. Merci à tous nos partenaires. Je vous dis un grand merci. Vous continuez toujours Yabolanda, émission de Police de Star, une émission d'analyse et critique. Mesdames, Messieurs, je dis un grand merci à notre sponsor officiel, Maman Zozo Mavakala, ainsi qu'à son mari, Papa Noé Mavakala. Voilà, merci mesdames, messieurs. Je dis un grand merci encore une fois. Moi, aussi ici. Non, merci, bonne excellence. Merci mes très chers frères et sœurs. Tango bavo kende musala. Tango nyonso tozala posana yo en tout cas, zaka disponible pour makambo ebela ko tunaka pona IDPS. Même temps to sali yo makambo zaki peka ebele mais tango ne sali biso de faut koyamba bino à tout moment, so bozana besoin nga boya parce que ekomi na moment ya ko réveiller les esprits. Bolongo na ba complexe o le Congo ekotika la kaya bino, bo créer ba idéologie na bino, bo créer
basphère na bino réussir na Congo, boreva na bino te ko to que les États-Unis pour se retrouver na NBA, to se retrouver na ba Hollywood et tout ça, pour créer pe ba Hollywood na bino awa, ba NBA na bino bozala bino. C'est ce que nous vous demandons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Au revoir.